Salut, bonsoir à tous. Mbote bandeko nyonso o bulanda Irsil Botelo TV. Mbote esika nyonso oyo bozali. Mbote na mabanda kuna bino mbote partout oyo bozali. Bandeko nanga lelo toyeli bino lisusu Naomi Barcelone car ande bino moko boso mona liboso na bino toza liboso na bino elongo na Naomi Barcelone. Balobi scandale oh Naomi Barcelone problème oh boy alors lelo toyeli liboso na bino Irsil Botelo TV aye vraiment ko expliquer bino eloko nini oyo ezoleka epa ya mama na biso Naomi Barcelone. Wana pesi mbote na batu nyonso o balandaka biso na pesi ba meilleur venanga na bino nyonso oyo bolandaka Irsil Botelo TV. Alors pona bato nyonso batuninga à propos ya zemi ya Barcelone, pona bato nyonso batuninga pona Barcelone mukanda zemi en tout cas lelo awa bozoye ba vérité ce qui okoti koela kobimate zala wana tina suka oyo ka vérité nini oyo tokolobela na mokolo ya lelo. Bandeko nanga eza pasi pe mawa nga loba nanga toujours pasi pe mawa soki likambo eza ya pasi soki likambo pe eza esengo na loba nanga yi esengo mingi. Alors likambo Barcelone oyo batutu bakomi kotuna batutu bobenga boza ebele boza tellement ebele o bozo benga nga o bozo komelanga boza vraiment ebele lelo penza bozo bakiti bota bakiti bo vanda boyoka ba vérité oyo tolingi tolobela lelo concernant likambo yango. Meilleur vena batutu o basutenaka Irsil Botelo TV, meilleur vena batutu o bazalaka wana penza pona kolanda biso, meilleur vena batutu o bazwaka tana bango pona koyoka Irsil Botelo TV. Bandeko nanga boza ebele o bosutenaka biso pour que tokende liboso. Balobi liboko moko isukolaka elongite. Alors boza vraiment ebele o bozo soutenir Irsil Botelo TV, o bozo soutenir vraiment misala na biso pour que kende liboso. Alors tokozala vraiment bengrate donc nakoki kozala ingratité ya koya kozanga kopesa bino merci. Comme naza reconnaissante yango na ye liboso na bino na pesa bino merci mingi pona musala nyonso o bozo sala na chaîne na biso. Nga loba toujours sans bino mawa plein. Sabino babona Irsil Botelo TV mawa plein. Sabino bato botala rabiso mawa plein. Donc tant que tu es liboso na bino, toza obligé à couper sa rabino merci pour bino de bozo sa la force na biso. Donc ceux qui binote moi pe biso tozo makasi ya koya liboso na bino ezate. Donc tozo makasi ya koya liboso na bino tangu bino bozo tala, tangu bino bozo partager, tangu bino bozo liker, tangu bino bozo commenter, ezo pesa biso lisusu makasi wana ya kopusa na liboso na bino pona koya kolakisa bino likambu nini oyo ezoleka na communauté na biso tope na ngambu ya ba comédien. Likambu ya Barcelone boza ebele o botuninga bokomelinga ba message mais lelo vraiment nazo répondre bino nyonso mbala moko. Alors wana pesi ba meilleur venanga na papa na biso JR kitoko na Londres nationalité français. Moi na Londres tongo papa JR kitoko na Londres JR Mubia. Donc papa na biso JR kitoko Mubia na kati ya Londres ba mbote na yo ici kozali Irsil Botelo TV alingaka o mingi kaka ndenge pe yo o lingaka ye. Alors bambote na yo esiko zali nzamba lola pambola yo nzambe asala yo bolamu. Ba meilleur venanga na batu nyonso o bozwaka temps ya koleka na Irsil Botelo TV. Linda Bukulu que je sali esika ozali ba bisous ba meilleur ve Madeleine Aketa ba meilleur ve esika ozali princesse Allegria de mon cœur bisous esika ozali ba meilleur ve na yo Sage Ngonda Félicien ba meilleur ve na yo esika ozali. Boza vraiment ebele na ebisa rabino bozala ka ebele. Alors soko yoki kombo non e bande l'émission te zela na suka émission okoyoka kombo na yo. Toyena likamba Barcelone pamba te toyena likamba Barcelone po botuni biso. En tout cas Irsil ya kat boso na bino soki botuni iye pa ye soki botuni te na oyate po botuni nga likamba Barcelone yango na yeko répondre bandeko o batie souci bandeko o vraiment batuni nga likamba Barcelone o batie vraiment souci po na likamba ngo yango na ye ko répondre bino.
D'abord navandaki namoni ba message bato batindelinga photo o natie liboso na bino pona koyebisanga o balobi kutu Barcelone na maya moto esopaneli ye balobi Barcelone mobali na ye asopelaki soki maya moto kaka pona makambo mukandango ezoleka bato bayebisinga ebele makasi ebele makasi kande na lobaka nazaka soki naza na ba information sûreté na yaka liboso na bino te na yaka vraiment liboso na bino mingi soki nazwi ba information sûre nde na yaka liboso na bino Barcelone to bandi ko sa ba émission na ye liboso te na chaîne na biso zamba liboso te to lobelaka Barcelone to lingaka Barça yango to lobelaka ye soki pa bungi na nzela to yaka to lobelaka ye pour que azonga na nzela Barcelone na minitio ana kinte Barcelone ana poto pona bandeko batuninga kesiko nde babotoli Barcelone mukanda nde toyo kisiko ana kinto ana poto bandeko Barcelone aza na kinte aza na poto Barcelone ana poto aza epa ya mobali na ye azongi kisasa te soki azongi kisasa bokomona ye akotia video Barcelone nyonso elekelaka ye na video soki azongi kisasa bokomona ye akotia ba video na ye ndenge azonga kisasa na minute na osola na bino obolandanga Barcelone ana poto ana kinte preuve neke mobile na ye autosela ye nini video autosela anniversaire surprise pardon anniversaire à Barcelone et autoza kana décembre a mobile na ye autosela ye anniversaire surprise to mona kiango elekaki kitoko soko tala anniversaire surprise na ye te kende na TikTok na ye okomona anniversaire surprise o mobile na ye asalili ye kutu alataki elamba mo boya noir alataki elamba mo pembe na kati alati elamba mo noir likolo pour que ebomba zemi Barcelone azali aza na poto aza na kisasa te na sur côté wana bo saisir rango bien bato botuninga vraiment information pona Naomi Barcelone bato botuninga ana kinto ana poto alors concernant zemi ya Barcelone bande ko to kende en tout cas na expliquer bino mukie tito koma na photo o botindelinga pona zemi ya Barcelone zemi longwe yete Barcelone ana zemi na ye na poto soko lingo mona na oso kisabino ka na TikTok na ye anniversaire surprise na ye elekaki alataki elamba ya pembe alors comme azana zemi alukaki abomba libumu na ye ataki elamba mobu ya noir likolo e aloko écharpe elamba na ebombi libumu na ye mais tangu osala video na barka eza mwana ya liboso tango osala video na barka libumu esi alokwa komonana libumu pene esi alokwa komonana donc Barcelone ana zemi na ye pesi ekomi na mwa munene si epusani ana zemi na ye elongwe te aza toujours na zemi na ye alors eyana bato ebele lisusu bokomelaki nga concernant vie na ye o Barcelone turu akangi munoko en tout cas batu bateye Barcelone penza bandeko mutu ayokaka baloba matoyi eleka mututi kande matoyi eleka mututi elakisaki mutu ayokaka po matoyi eleka mututi bandeko zana melano maye na melano mai pardon matoyi eleka mutute bolimbisi matoyi eleka mutute mutu ayokaka Barcelone azalaka penza Naomi Barcelone oto yebi kande mamba mukande ucho pela Messi apelisaki live a démarrer batu nyonso po Barcelone abanga te Barcelone abanga te ye pena so likambo ayaka penza pelishi live alobi pian esili avena e abanga te meto yoki yete banda mamba mukande sali eki ezongi totikali komona Barcelone te totikali pe koyoka Naomi Barcelone te wana na clair liboso na bino na clair ce qui vraiment otala Naomi Barcelone ce qui vraiment olandela mambo elekaka na internet ozala d'accord nanga na likambo na oloba siko kobima na ye o abimaki na internet après mamba mukanda na ye ezalaki kaka
pour nous célébrer anniversaire na ye asala vidéo moko pour mamba anniversaire na ye yango kanda bimé na internet mais Naomi Barcelone abima pour na koya ke mukanda batu bolobelinga pour na mukanda nanu abimi pour na yango te yango wana epoussé bato ebele balobake c'est que likambango eza ya solo soki ezalaki ya lukuta alingaka bima te bayelaka bino toujours bamamba solo na internet bakosa bino te au moins que ezala message moko ebimi ebimelaka mpe ka epa na bango moko ebimelaka epa na bango moko au moins que ezala bango mo babimisa ya message me bakosaki wana nde ezala ya lukuta bozo comprendre nga en tout cas na okena bino malembe poto comprendre ndeko nanga so ezambala liboso kotina Irsil Botelo ya TV zwa ta na yo ya kusabone kita na ba video na biso so zwa ta na yo ya kofuye zwa ta na yo ya kolanda biso zwa ta ya kusabone zwa ta ya kopartager zwa na yo ta ya kokomenter video moko na moko selo ba analyse na biso et puis na loba toujours soko koti au s'abonner kobosa na te kofina cloche à notification kofina cloche à notification pourquoi pour que prochainement tant Irsil Botelo la TV a ko lancer be émission na e comme la yo mbala moko esika nyonso oyo ozala Olanda Irsil Botelo la TV Naomi Barcelone azana poto Naomi Barcelone zemine elongwete zemine ezali pona mamba mukanda boyo kaye abimate aloba po amutu batu balobeli ye ebele amemaki nyonso na baventure amemaki nyonso na Kistar asaleli mukanda émission biso nyonso tomoni asaleli mukanda théâtre Passeport Rouge épisode 1 épisode 2 épisode 3 biso nyonso tomoni alors amutu ayokaka batu balobeli ye ebele batu balobeli Naomi Barcelone ebele bomoni ye abimi lisu na internet te et puis alobango te ke aya ko expliquer biso mukanda nanga o aya suko laksa passeport ne au salango te po aye ko tenir compte ke asalaki erreur a tenir compte ke non asalaki erreur yo abimisa passeport na ye nde ba émission esalemaka nde batu batalaka ba reprochaka bango alors azui ba reproche pe ebele yango bomoni ye avandi na ye silence abimite po aya ko expliquer po na makambo ya mukanda wana siko tokesko na photo oyo bandeko nanga so bolandi très bien botali vraiment très bien bolobake oui et un tournage pourquoi na lobi tournage bandeko mutu soka aziki bomona na partir nzoto ezika yango elongi yango atiaki yango na mafuta o alali akeka na mafuta alalisi mpanzi moko elongi po azika tondeni Barcelone aza na santé ya malamu aobela te à part ba malaise ya zemi na ye Barcelone aobela te ana hôpital te aza pe ya ozika te aza ya obuka na pe te on a le balabino et a information sur on a yebisa bino que Barcelone a zikité Barcelone a belité a zappé au bukanate photo o bomona bandoko botinde nga photo o eza ya kala natala théâtre oyo nga natala théâtre oyo eza théâtre et c'est les kakala na loba toujours so bomoni ba star na biso bomoni mo ba jara ba photo mo il faut botala ka bien bo vérifier o eza théâtre to eza réalité ezala kanango wana to kosa te po ezala kanango ba kosa mo tournage mo boye ba bambi mutu mo likolo ba sabo to to mona ngwa na film mo bongo sa salaki ngam na yela kibino ngo awa na eki nongo po bate bele batunenga Irsile babwake libongo simbasu omoni te bongo sinamba yango na yaki nango na Irsil Botelo ya TV tangu na kendaki na sali ba recherche na ndenge na nga na vérifier na ndenge na nga na moni ke oui eza nango maladie te aza na ye bien aza bien na yeki ko informer bino ke papa na biso bongo aza bien preuve neke ya vie de loin ya papa vie de loin to ya ko ebisa bino papa vie de loin azabo po azalaki penza na maladie
Mais pour na bandeko ba tout nanga santa vie de loin, en tout cas déjà lobby toye la bino vie de loin awa, boko yo explication pas na yé moko. Na yango soko zana na abonné na Irsil Beauté l'activité c'est le moment. Ndeko nanga ceux qui ont abonné na Irsil Beauté la TV, c'est le moment où s'abonner au fini cloche à notification. Cloche à notification et sungao à tatotie ba émission na biso otika la ko raté mission mon côté. Otika la ko raté analyse mon côté. Oko raté bisoté. Alors fina cloche à notification oko recevoir toutes les nouvelles autokotia oko recevoir en haut. Toko la bino Charlie nongi vide de loin, toyeba to solo la naye, toyeba ebanda kindenge nini ekomi na niveau nini. Ya papa Charlie nongi vide de loin to moni biso to ebike ezaki likambo ya solo babwakela kiye maladie. Alors ya mama na biso Nomi Barcelone kande na yebisi bino mutabwakeli Nomi Barcelone maladie azati. Nomi Barcelone babwa kele maladité ana mobali na ye ana poto avandi na ye na mwana ye kimia calmement à part ba délire na yazo sala bouta ko mona vidéo na tshela kibino nenga tika kinzoto na ye libanda eza ba délire na ye osalaka azana ye à part wana pena Nomi Barcelone bonzi melanga azana ye santé na ye pesa kitoko azana ye bien na kimia nyonso. Alors bandeko nanga obolanda Irsil Beauté la TV na yebisaka bino nazaka wana pona bino yango bomoni totiaka ba numéro na biso place wana totiaka ba numéro na biso place wana pamba te totiaka ba numéro na biso place wana pour que ceux qui omoni likambo moko boye olingo solo na Irsil Beauté la TV ozana problème moko ozana publicité ozana likambo moko o sepeli nango te ozana suggestion nyonso oyo moni kozana nango olingo partager na Irsil Beauté la TV joa numéro na biso ezalaka wana komela biso na numéro na biso okoyoka biso komela biso na numéro na biso tokosola na yo à l'aise na kimia nyonso yango nde ezaka force na biso ba remarque na bino yango nde ezaka force na biso to sepela tant tozwaka ba appel to sepela. En tout cas merci beaucoup na papa Edi Mukalai Edi Mukalai siko zali bambote na yo. En tout cas merci beaucoup nzambe apambola yo na mona ki message na yo merci ming na moni commentaire na yo. En tout cas merci papa Edi Mukalai ya nga linga bino pona ebike bozaka toujours wana pona Irsil Beauté la TV. Merci beaucoup ba meilleur ve siko zali nzambe abatela yo. Eza pasi bandeko nanga lelo ba congolais to komaka komoni bwe kuta sali bwe kuta zongisi bwe kuta sali bwe yango na linga batu nyonso bazaka ba abonné na Irsil Beauté la TV so ba moni likambo bayaka nango toujours epa na biso ayebi ke soka ye nango aye ko tuna to yebisa ye vérité to yebisa réalité. Lelo bat ba komo panza Barcelone sango mobile na ya bebisi le mobile na ya sali bwe akoza mukanda akoza bwe Barcelone a bien. Barcelone a bien bandeko nanga. Ana bien. Mobile na sali l'autre. Ka biso moto ba RK mutianga ngwa moni la kai. Oui, eza to loba Barcelone a moni la RK mutianga. Eza to loba auto monaka. Po to mona na libala na bango, to mona mwasi a beaucoup plus d'autorité que mobile. Ya ndenge bomba memela love na bango. Na mabala batu na batu bana bandenge na bango ana batu musu mwasi amoni la mobali pe na batu musu mobali amoni la mwasi eza bongo pe na batu musu ba vivre na bango love na bango calmement mutamoni la muto azate ba memango ka droit chemin ba memango ka kitoko ba memango ka bongo mais ça penza na batu mususu mwasi azaka likolo soit mobali azaka eza bongo batu musu mwasi amoni la mobali eza bongo. Alors ngai tan boye bisanga Barcelone nikuta moni la mobile ne Barcelone nikutu boye elekela na ngate po mutu na mutu ana ndenge na memela love na ye tala bolingo ya compliqué bomoni bolingo ya très compliqué bandero nanga bolingo eza vraiment matata bolingo compliqué ba oma bato bayemba bolingo compliqué ba ebiti na bayemba bolingo compliqué okomona mobali mo mbinga penoka pena mbinga telemi lobi mobali o mbinga mena kuzu na ndako mwasa moni la kae okomona pe mwasi mo peno tali lobi mwasi vraiment mais non mais soko landeli na kuzu piria ya moni la kae
eza ndenge bolingo ekendelaka bolingo ekendela nango bonga eko etonenga te ekamusanga pe te yango bomona luka nakende kaka kozwa bainformation mpo nayela bino naya kosepelisa bino baabone oyo bolinga Irsil Botelwa TV. Donc vérité yango wana pona bandeko o boluki boye ba vérité pona bandeko o bokomelenga en tout cas na bisaki bino ke na ko répondre bino na émission botuninga il faut na ya ko répondre na émission pona bandeko o pe bazo comprendre te ba comprendre likambu yango ndenge ezali. Donc to yeba ke banda lelo no mi Barcelone nanu azongi kinte azaka kana poto et puis zemi na ye elongwe nango te eza nango kaka azaka na zemi na ye soka aboti to komona aboti. Donc pour le moment Naomi Barcelone azana poto azana zeminaye azana mwana na ye makamna mwana na ye ya mukolo barka makambu nyonso ezana ngo okay azapena mobali na ye azapena mobali na ye na mwana na ye bazana bango na ndako na bango bazali na bango na poto kuna esika ba vivraka photo oyo ezana ngo tournage Barcelone azana likambu moko te Barcelone abeli na ete ya minene ekomeli ete azana ye toujours en forme azana ye na santé ya malamu bokende kotala ye na TikTok na ye Barcelone a publié ba vidéo presque chaque jour par jour a publié peut 3 ou 4 vidéos na TikTok na ye a publié ba vidéo presque chaque jour. Alors boke ekotala ye na TikTok na ye bokomona ye azawana aza toujours azo publié ba vidéo na ye aza na ye wana bokomona ye. Merci mingi na bato bolanda Irsil Botelwa TV. Merci na bato soutenir musa na bise kende liboso nzamba lola amuna bino nzambe apambola bino Chantal ya nzambe na bosani ote ma sœur je t'aime beaucoup. So les ambala na liboso kotina Irsil Botelwa TV abonnez-vous commentez likez, partagez nos émissions, partagez na WhatsApp, partagez na Facebook, partagez partout, partagez na ba amina yo, partagez esika nyonso oyo yo okozala. Donc kana système a bien na ebisa bino tango s'abonner, ko bossa na te ko fina cloche ya notification pour que prochainement olanda biso esika nyonso okozala. Bisous. Bye.